Papa, s'il vous plaît, vous ne savez pas que les journalistes ont le droit de filmer même un général? Vous ne savez pas ça? Madame, moi je ne peux pas. Non, mais tu as toléré ça, tu étais avec lui. Non, ne me filme pas. Ne me filme pas. Vous m'intimidez pourquoi? Parce que c'est le monde entier qui sont en train de voir ça. C'est quoi cette histoire? Non. En encourageant qui frère Nayo, moi j'étais là depuis l'événement. Mon frère, papa, Mukondi, s'il te plaît, est-ce que nous avons filmé en salle des ordres? Mais c'est mon travail, j'ai tous mes documents ici. Pardon. Posons intimider, quand il y a une plaque. Pardon. Limite ça, pardon. Merci. Et là, on écoute la plaque na bango tout est vraiment identifié. C'est que vous oubliez aussi. Même si vous êtes les enfants des généraux, ceux qui a banani. Mais beko ça na mboko. Saddam Akenda. Moi na moputu. Denji po ya kinawa etelema kuna na iye bango tu batu moko. La violence, mais on va pas problème battre tout le monde. Batali bango monde entier. Ata peu importe le rognon. Ngana kama kasi na plaque. Na makasi na plaque. Mon accident, bon, et tout esprit de vie. Il y a aussi esprit de vie, dans la place de sasa ne makabufa kubanga ipepe kotosa ba journaliste o ba osala service na bango pe ebele bat balalité mais ya kati pongi atali événement nini o elekela kati ya boulevard na ngongolo ndenge zabu nzo tenga so kombo so ba ministre intel ko ministre intel so ba ngongolo il faut commander ba non bana na eba kimi sikoyo o place capitaine azali ebanité ba le fait capitaine no ba kene wapi capitaine so ya mbata jusqu'à ici ministre moni suti moko yawa ya moto adjudant chef
ake kuna akeluka nanu place bakini na hôpital soki azati babaki jipe ya bana oyo na ye na capitaine amemi bango esika moko bakei na bango hôpital me nzoka bana oyo bazotamona de jipe te babaluki aleki la police eya retard brigade routier ya basali nini bakoti na jipe mosusu kapitaine alongola kati ya mutuka yo bazalaki cortège ntango basala accident babimi mbala moko bakoti na mutuka mosusu alors bon sikoyo tokoloba nini mpe mboka yango ekomi ya bango facha biboye bana baministre facha lobi eza tozolanda na nani tozolanda yango na bien tout na nde facha lobi nini mutu aza na mbemba kangai na mbemba na ye mutu aza na infraction kangai na infraction bo sikoyo tokoloba ye wana kaka tala ndenge azobaluka baye awa beta journaliste bambata soki la police ezalaki te journaliste aza na badocument tout complet asala interview na ye asali mabe te alors pourquoi tokoloba sikoyo te fala kuta ata leloko tokoloba sikoyo ya miniti oyo responsable azobima ya mutuka oyo azomonana te tozomona kaka baintervention ezoya bacapitaine balieutenant tozoyeba bango te suite suite siko finalement tokoloba nini bana bakondi par conséquent en tout cas commandant mona se bino nde boza na makambo nyonso bokobenga mpe kiyungulu na bino ezali baremboke yango nyonso eke nanu kuna siko tokoloba nini jusqu'à preuve du contraire ekomaka na biro ok mais il faut toyeba nanu place officier militaire azali il faut toyeba place ya officier militaire azali mpe bango baza boye eza na mindono mama journaliste nayoki tozozela major karina koma parce que atala nanu kaya elema na ye ndenge nini place azali toyebi te so bayibi susu oyo na hôpital so bakimi ne wana eti sikoyo tozomona ye te aza officier militaire ya leta lakisi eloko bénéficie nango ezali bouchon ya huile frein oloko tionga donc yo merci opesika yango wana kaboye mama eloko oyo agene Caro ekufi déjà. Te bonga. Bazongisa ona nini nango bazongisa ngo ebonga nango. Mon fils, ça va? Oui, ça va bien, je suis dans les médias. Ah oui, j'avais oublié. T'as moi la Ninel, t'as moi la Blanche Mobondo. Eh, moi non les gars la moulaï, nzambe na ngai. Hein? Moi non comme ça na koko bon. Eh. On y aura au film là.
Eh! Tu as grandi comme ça, pourquoi? Tendez n'a quoi mon poussé? Mon petit. Oui, il va trop bien. Parce que moi, la dernière fois que tu es arrivé à la maison là-bas, Vous êtes toujours là-bas? Non, on est maintenant à Kassavo. Kassavo, de quel côté? Vers le rond-point qui pointe là. Rond-point qui pointe après. Donc tu fais comme si tu voulais aller vers Chaba. Bon, toi tu prends seulement mon numéro, ouais. Tu m'écris et puis... Non, il faut que tu aies un numéro. 082. Écris-moi sur WhatsApp, hein, mon fils. D'accord. Là, nous sommes précisément en ville, en face à Grande Poste et en face à BCDC Bank. Accident au Salama Kakasiko. Donc voilà, bandeko yo bo 8 ans au talango te botalango na page YouTube nanga. Et bo mon accident ninge salama ki jipo bozo mona ngo boye ba balusi yango ebeta itono etala elikolo. Donc voilà. Attends, fais un venir faire un ébat sur petit été. Oh! Voilà. Ouais, ça monte pas. Oh, et elandi TX. Na monte pas. Oh. Bango bat baye ko seconde TX créé par accident. Mais na minute oyo, chose étrange, batu babibi na jeep oyo, babibi ya Rokima. Mais papa na biso capitaine Ngila, abibi na pota na mutu, eti siko tozoye bata azali wapi. Ezaka azan hôpitalo, bato bayebi capitaine Ngila mbata. Na bandalo wana na baka yao mutuka na ye yango oyo ba o bayebi ebe ba oyeba ke mutuka na ye yango oyo. Donc ye mutasale pe accident oyo aza victime ya accident nga nazala sur place pe ama place batie capitaine Ngila to éviter na benga major Karine pardon edenga na benga major Karine to ça va cheke to va pona lo bana bemisi eveneme sa mi to monde to lo ba kwa benga major Karine il faut y aller sur place. Il y a un GPT.
eso. Pakendaka te kendaka mituka ya na nsima kendaka mon frère. Oh. Wana multiplier déjà. Eloko mabe. Mais automatique on va le retour. bato batuti ye bazaki na jeep bakimi bango nyonso batiki jeep na bango mais on a vu baki hôpital soki moyen ezali major Karine yo moko osala descente à Assuta, c'est très important. BCBC okutama na za wana oui, mais... En tout cas, restez branchés. La votre servante, Sarah Tola, votre journaliste que vous aimez autant. Donc, il y a Moussala, devoir na biso. Tozawana pour na opé sabino d'informations sûres et nettes. Donc, il est presque 23h, mais c'est mon travail, je dois me sacrifier pour ça. Donc, on attend la présence du Major Kari, Wambata, Azoya Awa, Yepe, Ameka Foussa, la banquette. Donc, on est là. Hey! Aba moto na bango. Bona moke longo.
Non, on va bien. Oui. Robert a super bail, bem pelo mundo bem foi super bem pelo jogo aba. Ba bem só mais bem me romo cabo, bem bem só bem bem. Família peia. Na to chute to. To família peia seguro, ya. Pacha amona. Bem major Karine. Sego é major Karine Mbata. Ya da segona. Azana na banda là. Atuya. Grand frère, bonsoir. Capitaine Alain, c'est l'accident. Oh Mbata. Igila, oui. Leki naye. On ne connaît pas. JP Memba. Ton JP, il n'est pas mort. 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 Il est juste blessé à la tête. Il n'est pas mort. Quel est SMK? Quel est SMK? SMK ouais beach. Ah SMK. Ah SMK bada. C'est choc, hein? C'est un choc comme ça, hein? Tu as appris à se panzani. Regarde. Le beau Oui, mon major. Oui, major. Au premier Ok, merci. BCDCA na boulevard. Au moins, on a battu batondi. Au moins, on a place accéder ça. Adimi akweye wana.
Mais papa policier, ozo sur la torche, ils ont bête à battre une mise sur le konangai. Les biloko c'est pas. Bien regarde Basmi. Commandant. Donc on est adressé la bureau. Non, il faut pas faire le débat. C'est comme ça. C'est mon chef. Sawa. En fait, Emmanuel, maman, pourquoi tu filmes? Pardon? Filmer pourquoi? Je filme l'événement. Non, pourquoi tu filmes? Vous filmez pourquoi? Je filme l'événement. Au sein de l'hôtel. Je suis journaliste. C'est mon travail, je suis journaliste. Je suis journaliste, c'est mon travail. Papa, tu ne dois pas filmer. Tu ne dois pas filmer. Tu le filmes pourquoi? Je te filme, pas filmer l'événement. Je filme l'événement. Je filme l'événement. Filme les roulages. Tu ne me filmes pas. Toi, tu es qui, toi? Filmez le roulage, toi tu es qui? Filmez, maman.
Yo lungwa bandaki bandaka la papa. Na bano travailler bandaka la bakondi kutu baya batiki nga na sa présenter la carte na nga. Tu veux m'intimider? Ça c'est quelle intimidation? Yo retinga na banga. Na tika musala na nga filmer te. Boya ye bakondi tu bazala na filmer bango bakondi tu bazala. Bakota na image. Yo na de yo ko lo ba mbele. C'est pas non, il faut filmer les boulages. Non. Non, mais timide pas, c'est mon travail. Voilà maman quoi. Zoé maman Zoé, image vidéo. Zonga tela, mwana tu. Zonga nanu ba oli atende batuti. Batuti o. Kita te. Kita batuti o. Kita. Aba malembe kita wana basi. Kita. La plaque. No king is esprit. Ah, moi je kiri na bango. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.